moto ya salaka bango ngai nazali musantu ngandi na sola kana bakufi ngandi na pesa bango ordre sogo erebela abimi na Kisangani bo benga Jésus tinda Jésus na Kisangani agende ko bikitsa population bo ba population ya Kisangani bo benga Jésus akoyate Amérique, Angleterre, France, Allemagne, ba Italie bango nyos ba Grande-Bretagne bango nyos bazali minduki na bango ezali pa Kagame nde Kagame azo supporter M23 makambo na zo bazo kamao poso na lebuko mona na Kinshasa ezindi jimakuru batu moko bwa bomoni ngalo kwa mutu pamba so na nina tia bato bobola ta ba banque nyoso na kozindisa so mo qui a créé le monde bomeka nanu bodine na mutu moko ya mabe botani ngina zo na bakobalo la mukili na kobalo la mabele bonne zole babozo kamete bomoni ngana kisi pourquoi me fait dire na ngai ko yamba yote na moni na ngai ba bengi ba gouverneur bomoni ngana mutu pamba ngenge nini juba bwa tubo tatu ko di monde mutakubuna na gazate pona libozo nyokola ngai boye ngana kelaka mukili gouvernement sona bina zindisa Chine na kozindisa Chine sona lingina zindisa États-Unis na kozindisa sona lingina zindisa na kozindisa pona ngai yo na simi ngula nyoso bozo chola ngai bozo nyokoma ke kolaleka mundele loka ndenge nazo lenga bozobenga ngai Satan bozobenga ngai escroc bozobenga ngai nyangankisi c'est moi qui ai créé le monde armement ya ye moko créateur ngai nalobaka ka langue so nalobi langue tremblement so nalobi langue ouragan so nalobi langue nkaki ya moto so nalobi langue nkaki ya mouvement so nalobi langue nkaki ya ko boma bato so nalobi langue nkaki ya ko sekusa bato ko pesa bango bomoi bokeye kozwa ba chinois bokeye kozwa ba pays africain bokotala ndenge nga nasalaka mokili oyo nazokende naki bango na bankoko mutu ya yamba aza nkoko apres bankoko nde naye kosala prophète na ba ange nga nde nasala bango nga nasala bankoko nga nasali prophète kibango nga nasali prophète Elohim nasali Buddha nasali Allah nasali bankoko kibango aza mwana nga na boti nga nde natinda ye na Lumumba nga nde natinda ye bankoko nga nde natinda bango bozo kokaniza ngai na mwana muke nga natindi ye omoni IAC 7 pays boyoti kozwa lisusu awa sadeke ezalaka 11 pays 11 plus 17 ça fait combien ça fait 18 oya kozwa 20 pays ya MONUSCO ekomi 38 pays nyonso wana kaka mindele na est sikoyo etikali sikoyo bazwa lisusu ninge bake kozwa bachinois baya kozwa na ouest arabe nde akozala na tous les deux Kasai kosala nini nazobima nakende nzamba nazokota nzamba totala na mindele na binu totala 4 kwe oyo akosalanga face nazokota nzamba me mokili oyo nakotikaka ndenge nasalaka ezali pla mabe ngai moko nasilisa bitumba mindele bakobanga ntango bango babangi bakoya kofukama ndenge kibango alobaka ke mwindu akokoma mundele akozonga mwindu monike ntango bino bozolanda bapoliticien ya mabe oyo bazopesa tika kanga komona na papa wana te bango wana nde balingi babotola mboka zukonde bobosani ke kala mingi te mundele moko alobaka ke 3e guerre mondiale ekobana na Congo plan bato bakokufa nakotika mokili kaka ndenge nasalaka groupe oyo bakozala pemeni na ngai nde bakobika ngai nsima nde naye kosekusa bakufi nyonso nde naye kosambisa bino c'est moi qui a jugé le monde ngai nde nakopesa bomo ya seko
makambo ya makelele ya bitumba ya baeste oyo na eziki Kongo oyo epai na ngai eza eloko moke na kosalela baarmema ya bokoko lokola banzwe na bankoi nzwe na ngai moko ezoboma 10 000 personnes. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tolobela Congo, votre émission Oyobo Mesana Kozwa Biso chaque jour dans ce plateau improvisé. Toza na ville ya Mbandaka na province ya Équateur wapi pai toye kokutana na Nzambe ya bakoko ya lobi aza mokeli ya likolo penanse na yende to solo la vraiment makambo nyonso oyo ezoleka na mboka pe na mokili mobimba to solo la politique to solo la actualité politique ya RDC ya monde to solo la paix makambo vraiment ekoleka na mokili ba catastrophe naturelle auto komona ba milice partout na mboka na biso yango eza libabe po na Congo ou bien eza malédiction moko boye wana vraiment ba question au tokotuna les créateurs na yende akopesa vraiment biyano boza la branche scotché tina suka. Merci na maman Nana Mbombala, maman des orphelins. Merci na honorable Die Banza Londolonguya balobi Équateur, mon père Mbandaka, ma mère ne tombera jamais. Maman Nana toza toujours na ville Mbandaka ka ndenge zalaka. Koko losako na mukiri na bino losako koko mukiri na bino Koko bato ebele bato na kangai balobi yo za nzambe oyo balobaka akoya ubi onza nani libozo na loba na benga bato oyo nasalaka bango liboso bakufi bakoko ya kala okay. Soko oyoki na bengi bakoko ya kala po ngai nde nakelaka mokili oyo oza koyoka ke créateur des ancêtres du monde nakelaka bakoko mibale na este nkoko ya liboso boyokanga malamu nkombo na ye ya mobali mutu mukose ya mwasi bulumbu nasalaka ye mercredi. Jeudi na kosala nkoko ya chinois esika moyo elalaka koko ya liboso ya mobali Tcheke ya mwasi Kao. Vendredi na kosala nkoko ya arabe ya mobali Mohamed ya mwasi Falaji. Samedi na kosala nkoko ya loposo pembe na sud nkoko wana ya mobali Meleke ya mwasi Sedeke. Nde napesaki bango mitindu ke bobota bofulukisa mokili kasi boyebake na koya yango bomoni koko ya yambo ya loposo mwindo mutu mukose na bulumbu babotaki mwana ya yambo pe mwana wana nalakizaki bango ke mutu nyonso efo akufa po asekwa nde mwana yango ya yambo akufaka ndio moni mindele bayaka ko découvrir mukwana yango na Tanzanie. Après mwana wana nde na ko bakoko baiko bota mwana ya mibale Bukapa Epoko. Après Bukapa Epoko nde bandeli ya Pigime. Bukapa Epoko ya mumbali ya mwasi pembe nde bandeli ya mukili kufuluka. Nde ngai nde créateur des ancêtres du monde ngai nde nakeli mukili 4 coins du monde ngai oyo créateur oyo bato balobaka nzambe akozonga kokata likambo yo ngai oyo na ye monsieur le journaliste siko mission na yo na se ya mobele oyo mission na wana mokili oyo kosala nini mokili ngai nde nazala kati
Ngana pesa ka bantu bo jerenga moko na kuya. Tango na moni mukili bakomi kubomana. Bakomi kosala mubulu désordre. Kovela mukili. Mutu na pesa ki eteni na ya mapele. Bakomi kovela. Tango na sali est, ouest, nord, sud. Na pambola ki sud. Oposo pembe. Na iko pambola arabe. Na iko pambola pays chinois. Etikali na pambola mwindo est. Na kupambola mwindo est. Tous les 3 continents mindele. Babebisi bango nyonso. Arrivé na ngai. Bazolinga ko sentir ngai te. Koyamba ngai te. Ndi na ukipasi koleka. Yo penjo oza na chance. Po ngai na bima. Lelo. Po na solola na yo. Oyaki lobi oti Kinshasa. Naboyaki koyamba yo lobi. Nazalaki na nkanda mabe. Kanda ya nini koko? Na lobe bele bazoyoka ngai te ndi nalingi nalakisa monde 4 codes du monde. Nalakisa bango que c'est moi qui a créé le monde. Yango moni na prometaki yo ke yaka lelo me anva oya lelo yoki lokitu ya bankaki. Mbula makasi ebeti. Ndi na yo pe omoni ndenge ozopola mbula epai na Nzambe ya bakoko. Mawa na gouvernement. Mawa na mwindo. Mawa na Afrique. Mutakelaka ye. Pebini boza ko nyokoma ka kolandaka mundele. Mundele mwana muke pa na ngai créateur des ancêtres du monde. Pardon? Mundele mwana muke. C'est moi qui a créé le monde. Balobaka mutakoya kusukiza kukata likamba mukili mobimba. C'est le Dieu d'armée céleste. Ngai nde na simbi force monde. Mundele, monsieur les journalistes. À cause ça, n'a pas facilité. Ata États-Unis au besoin ba rien. Ata Chine rien. Ata Iran rien. Bezi États sunanga mukena musala po abimiza ba armement nyoso ya mundela asalaka. Donc yazali nationaliste. Yindi ayambaki tome alumomba kizengati. Ndio moni il faut na ba secret ba armement nyoso bango basalaka na mukili. Na moni be ba armement na bango tout mike. Biloko ngai na kelaka ba rianyum de basali ba armement. Biloko wana mike. Gouvernement na ukimaua. Gouvernement na ukimaua. Bozo nyoko makapanda. Kulanda ka bamindele bana mike. Na longola ya rebellion. Bitumba ya Nzambe nde kitoko. Bitumba ya Nzambe eboma kaka mutu mabe. Mutu malamu pe atikiye. Bobinu bozali bana malamu. Oyo ngai na tika kabinu ke nakoya kupambola binu na suka. Eloko nini liebo ya mbangai. Yonde témoin lelo komi awa. Mbula munene na bakake yo journaliste opoli mbula. Yo moko zo mona. C'est moi qui a créé le monde. Congo. Nazo ka ebele bazo wela ke ba mususu balobaka ke Nzambe akobima na katikati veut dire Congo central te. Congo central te. Katikati ya Congo ezali Sankuru. Katikati ya Congo ezali katikati ya Afrique mobimbe Congo. Katikati ya Congo ezali Sankuru. Katikati ya monde entier ezali Équateur. Mais mutu wana oya akoya akota na Équateur ndi akendeki mubembo wana ndi akekovana na katikati ya monde. Makambo ya Congo soko kaka bazwi mutetela kaza la porte parole alobaka te mboka wani kobonga te. Il faut bazongisa mutetela mutetela mutala na ekoloba lokola la mère mene ndenga zaki la mère mene na kusala ba yebi secret oke Nzambe akuya bango moko balobaka otetela ke mafumbi bolelo awo ngai nazo pola mbula bazotia ngai ka na kusala intervention na yipo na pambola Afrique mobimba lipamboli na ngai kubanda na Congo. Après Congo de natala Afrique mobimba ndena
Comment on a ba catastrophe naturelle au nyonso ba inondation, ba réchauffement climatique, mbu les obeta bato bazo zinda eza nini koko Congo mbok mokili mobimba eza à l'hésité nini vraiment eko leka pona ba solution ya makambo na nyonso kuya nzambe créateur na nse nguya wana soko ekiti bato bakomona bakatastrophe eza nini baarmema ya ye moko créateur bakake ya moto tremblement de la terre baouragan bainondation bambula coupure sélinaire envieux emati eziki kokuta échauffement climatique tremblement de la terre makambo wana nyonso c'est armement ya ye moko créateur ngai nalobaka kaka langue so nalobi langue tremblement so nalobi langue ouragan so nalobi langue nkake ya moto so nalobi langue nkake ya alvement so nalobi langue nkake ya koboma bato so nalobi langue nkake ya kosekusa bato kopesa bango bomoi ya seko so nalobi langue nkake ya kokunda bato so nalobi langue nkake ya kosekusa bato na ouragan yango moni ke kanda unazana yango nalingi nakende bino bokei kozwa bachinois bokei kozwa bapays africain bokotala ndenge ngai nasalaka mokili oyo nazokende bino botingai tembe mingi gouvernement ya Congo bozobenga ngai satan bozobenga ngai escroc bozobenga ngai ngangankisi c'est moi qui a créé le monde dabzok bwakar bwa chubaka bwap makambo nazoyeba nazokamawo posoko nalobi komona na Kinshasa ezindi jimakulu bwachu moko bwa bomoni ngai lokola mutu pamba so nalingi natia bato bobola ata babanke nyonso nakozindisa so moi qui a créé le monde bomoni ngai mutu pamba ndenge nini jubakar bwa chubo quatre ko di monde mutu akobunda nanga aza te mpona liboso nyokola ngai boye ngai nakelaka mokili gouvernement soko nayebi nazindisa Chine nakozindisa Chine soko nalingi nazindisa États-Unis nakozindisa soko nalingi nazindisa Iran nakozindisa mpona ngai oyo nasimbi nguya nyonso mpe bozotiola ngai bozonyokomaka ekolandaka mondele loka ndenge nazolenga bomeka nanu botindelanga mutu moko ya mabe bota ndenge nakobalola mokili nakobalola mabele banazoloba bozokanga te bomoni nangakisi pourquoi monsieur Gilles nalingai koyamba yo te namoni naningi babengi bagouvernere bobo bagouvernere nyonso mini yao bakende na Braza kosala nini nazobima nakende nzamba nazokota nzamba totala na mindele na binu totala 4 kwe oyo akosananga fasi nazokota nzamba me mokili oyo nakotikaka ndenge nasalaka plan bato bakokufa nakotika mokili kaka ndenge nasalaka groupe oyo bakozala pemeni na ngai nde bakobika ngai nsima nde nakosekusa bakufi nyonso nde nakosambisa bino c'est moi qui a jugé le monde ngai nde nakopesa bomo ya seko koko komo na Congo démocratique mboka na yo oyo lobi okela mokili ezonyokwama na baguerre este ya mboka na biso kimi eza te ezongi lisusu na kwa mutu na mai ndombe kimi ezozala te bamilisi bakomi déjà pemene na Kinshasa nini ekoleka vraiment yo koyo kozwa solution moko te mpona makambo oyo solution nini population boyoka ngai na yo na mokili nakuti mondele akomeli bino bible toute autorité vient de Dieu me ngai lokola ngai nde die yango na kiti nakosola na autorité ke ngai oyo ngai nde nabotaki yo me bomonaki l'étape ancien président Joseph Kabila je pense mundande moko mundande wana azalaka na mbongo ebele abino il faut abongisa balabala ntango alobi abongisa balabala
gouvernement bakangi ke no oza na droit ya kobongisa te il faut que gouvernement yimoko aza makambo ndenge alingi yango ozomona nazo insiste kotuna gouvernement makambo ya makelele ya bitumba ya baeste oyo na eziki kongo oyo epai na ngai eza eloko moke na kosalela baarmement ya bokoko lokola banzwe na bankoi nzwe na ngai moko ezoboma 10 000 personnes na kotindika banzwe este mobimba na kotindika banzwe kongo mobimba to bato mabe baza na ville banzwe ekozinga lopango oyo bato mabe bazali soko baza na cave nkoya abuki bino mpe boza bato mabe te bo bozobanga etumba na ngai ningini bango nde bazobanga me nazoloba butu na moti yo lelo oyimbala boni aho nazoloba bazoyoka televizio nazoloba bazo na lelo ndenge namoni na chaîne ya televizio yango nalobaka bakangi yango nazoloba bazoyoka omoni ke ntango bino bozolanda bapoliticien ya mabe oyo bazopesa tika kanga komona na papa wana te bango wana nde balingi babotola mboka zukaki bobosani ke kala mingi te mundele moko alobaka ke 3e guerre mondiale ekobana na Congo lokola bozwi baaméricain nde oyoki baaméricain bazwi minduki na bango nyonso bapesi Kagame oyo ozoyoka ke bamigrant banini mpona nini Amérique, Angleterre, France, Allemagne, Italie, bango nyonso Grande Bretagne bango nyonso bazali minduki na bango ezali pa Kagame nde Kagame azo supporter M23 nde sikoyo bayi kozwa lisusu mindele basombi bapays africain yango emoni bamindele wana bayi na MONUSCO atambolaka na 20 pays 20 pays ya bango ya mindele oyi kokuta lisusu boyoti kozwa combien lisusu awa IAC 7 pays boyoti kozwa lisusu awa SADC ezalaka 11 pays 11 plus 7 ça fait combien ça fait 18 oya kozwa 20 pays ya MONUSCO ekomi 38 pays nyonso wana kaka mindele na este sikoyo etikali sikoyo bazwa lisusu ndenge bake kozwa bachinois baya kozwa na ouest arabe nde akozala na tous les deux Kasai akozala kote ya république centrafricaine po akota na nord urban bango nde bapangi po sikoyo ntango bakoya kolela Congo nde bakofungola fe nayebisaka bana awa tu ke mindele baokota na bandako ya Congo oyo te ndako tu bakotumba yango bakozikisa na minduki nde bango moko bakoya kotonga bandako mosusu yango nazobisa bango ke 3e guerre mondiale mindele bayebi bakana mpo bazwa mboka oyo lelo ba 500 ans me lokola ngai na ye bakoki kozwa mboka lisusu te mpo nga moko na bimi soko tozokontinue kaka na mindele kozwa bamindele bokoara te Congo mpona nini préparation na bango ezali guerre mondiale génocide Congo oyo basi bakabolaka bachinois parti baloposo mpembe parti baarabe parti yango omoni bozolanda bango wana ezali plan mabe ngai moko nasilisa bitumba mindele bakobanga ntango bango babangi bakoya kofukama ndenge kibango alobaka ke mwindu akokoma mundele akozonga mwindu outi koloba makambo ya kibangu to kota nano le 25 mai ezalaki Noël ya bakimbangiste oyo bacelebraka chaque le 25 mai et toutaki mpe komona tata mokonzi atiaki mokolo to alobi apesi dati mpona bakimbangiste ezala journée férié na etandi ya RDC mobimba mais yo nzambe ozawa kimbangu bazo honore yo nzambe bazo honore te eza pe na bato musu balobaka kimbangu aza nzambe o bato babanda kozela yo lisusu lobi oza nzambe tondimela kimbangu to tondimela o makambo yango nazoboya na bajournaliste mpo nalobi ebele nazolobi ebele bakoko na kibango na bakoko motu ya yambo aza nkoko apres bakoko nde nayi kosala prophète na baange ngai nde nasala bango
ngai nasala bankoko, ngai nasali prophète Kibango, ngai nasali prophète Elohim, nasali Buddha, nasali Allah, nasali bankoko. Kibango aza mwana ngai na boti, ngai nde natinda ye, na Lumumba ngai nde natinda ye, bankoko ngai nde natinda bango. Bozo kokanisa ngai na mwana muke ngai natindi ye. Omoni boyoka ngai na koti pona na signaler chef de l'État. Omoni chef de l'État. Honoré bozo honoré bakufi boyoka ngai malamu. Mukufi soka akufi asololaka na bantu ya bomo lisusu te. Po bantu ya bomo baza bantu ya masumu. Apala moto ya salaka bango ngai. Nazali musantu ngai nde nasololaka na bakufi ngai nde napesaka bango ordre. Veut dire lelo le chef de l'État, gouvernement boyoka ngai. Sogo rebelle abimi na kisangai. Benga Jésus, tinda Jésus na kisangai akende kobikisa population. Ba population ya kisangai benga Jésus akoya te. Okomona lelo bozi ba rebelle babimi kisangai. Kuna totinda Kibango, tobenga Kibango. Population ya kisangai benga Kibango. Kibango ya gae, Kibango akoya te. Il faut babenga mutu ya bomoi. Bakobenga nani chef de l'État. Rebelle azotungisa biso awo. Nde chef de l'État ayi kozwa armement na ba colonel na ba général bokende bobengana ba rebelle. Veut dire mutu ya bomoi nde akobikisa bato ya bomoi. Ngai nayebaki ke nakoya kokuta bato ya bomoi na mpasi. Nde ntango ngai nayi nde nabikisi bino. Ngai nde nzambe ya bomoi. Ngai nde nazotala bato ya bomoi, nazotala bakufi, nazotala ba ange. Yo nzambe ozawana, yo nzambe okitina mabele ya Congo, me ba Congolais bakolia na pasi. Ba Congolais masangu ekomi kozanga, masangu oyo na Congo ezalaki eloko mukie, masangu ezalaki mweshere matintalo. Congo mbongo eko circuler lisusu teme. Yo nzambe balobaka nzambe ya kimia soka kitina mboka eza koseka kolia komele. Me yo nzambe okitina Congo ekobika na pasi. Eloko nini vraiment okoki kolobana? Bongo tozala ngai nzambe nazobimisa oyo ya ngai, gouvernement pe bazobimisa oyo ya bango, bamindele pe bazobimisa oyo ya bango. Bakoyeba ke nde nzambe nini? Bakoyeba te. Nzambe azaka ye moko. Boziko biloko mindele bazosala sikoyo ezali naturel. Eza naturel ezute. Ekomi ya artificiel. Bon, ngai nde nakobimisa biloko na salaka ya moto ali pe azwi bomoi. Oyo mindele bakomi kotindela bino